Bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autre m'a dit qui n'a donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Mboka ya Fatir, Mboka ya Malili. Donc, Fusterland. Et lobby Bangomoko Basuda. Donc, Fusterland est là. Mboka Oyo et Kolisinga, voilà. Donc, Moderland, Mboka ya Bakoko. Fusterland, Mboko et Kolisinga. Là, je salue tous les abonnés à Tikina TV. Bah, gros bisous na bino partout dans le monde, c'est que vous allez. Comme j'ai l'habitude de dire que vraiment, binon de force nanga, binon de fierté nanga, binon de nyonso. Si je suis la championne aujourd'hui, c'est grâce à vous. Vraiment, bah, bisous na bino. Et c'est que vous allez. Oui, bienvenue là-bas, nouveau abonné nyonso. Ici, c'est la famille. On parle de tout et de rien. Vraiment, s'il y a des remarques, n'hésitez pas. Abonnez nyonso à Sika. Vraiment, remarquez ça là bien. Il y a des salariés qui ont les améliorer. Na lingi bino mingi na ina lisolo ya bonne abomisi patron na ye. Boyi abomisi patronne na ye. Vraiment batoto ya Congo nazwa kisango ya pasi pendant ki nazalaki na Kinshasa kuna. Eza film ko to fanda ki na ye na Angola, précisément na Kabinda. Donc voilà un peu, natamboli moi ba mboka grâce à mobile nanga aza na pourcentage angolais, aza swahili, donc aza aussi mukongo, donc totamboli ba mboka, voilà. Na fanda ki na Angola na iko beta lisolo mwana mwasi onene oyo boy na ye yanda kwa bomisi ye. Bafana ki Angola, baknyonso babi situation Angola, eza kopesa lisunde ezalaki tene bandeli. Donc grâce à dollar, à cause à dollar, pardon, donc vivre vraiment ezala lisunde ezalaki te. Donc bafandi mingi na mbali ne bamoni ke non, na mwa mbongo na biso toza na to kende komeka vi na Kinshasa, komeka vi te meto kende so ko vivre na Kinshasa kuna semie, donc ko sala ba faire na biso to yeba ko se retrouver. Ah vraiment. Donc, le col a bimaka, kosomba dollar na prix nango, rote kabilo na prix nango, et ça la chaque fois, au lait mema plus, et memaka moins. De ba décida qui ba bima, na Angola, ba kende Congo na biso RDC, ne na mbali ba boti ba na misato. Tant ba komi na Kinshasa, na mo ba moyo bazala ki nango, ba lobi kite, ba zwa bon, a ko sunga bango na bana. Ne na zwa ki boy moko ya mwasi, akoma ko sunga ye na bana. Et le konena yeba kiteke mobali na ye papa bani misatu akome ko bimana boy oyande ko sunga nene na misala abimakana boy abimakana boy abimakana boy abimakana boy nene ayeba kati ya kansa ka kiloko ezalaka comme tout était normal. Le kola ye a fongolsaki na lobaneti mo chambre froide mo quelque part. De temps en temps, à côté, côté, mais au Kindorota, la cosa, la inventaire et tout. Donc, il m'a ça qui moi, déplacement et tout. Donc, voilà. Bafandi, mobile a continué à kobimana boy. Puis, mon boy, mi bali, sur quoi lingi, loko, poison, quoi, koloba, kite, yo penza, yonde moi si.
nayebi te ndenge nini vraiment eza kaka kepoka toza na ye vraiment lelo mpenza soki bayebi babandela vie yo kaka nde vraiment na kopona atanke mwasi na ngai bino me po oyebi biso basi tozalaka soki toza na bone na ndako mosolo okoki kosala osala lisusu te fombo yasala nyonso lem so ti koservi na mobali eto mais mobali soki aza na ye mobali ya mobulu atosalele nyonso batoto ya kongo akosala nini akosede na ye eza na mibali misusu jusqu'à aujourd'hui baninga bazokanisa comment je peux faire pour peut-être na koinvestir ya azokanisa ndenge na kobeta litoi mpona lula fi wana ndenge na kosala mpona zwa mwana mwasi wana na kushe na ye c'est ça eza na betape ya vie mibali misusu esi baleki na betape wana mais mibali misusu ti lelo peu n'importe âge aza nango aosala nini azoluka po abima na fille qu'est-ce qu'il peut faire il faut asala mobali ya nene atiaka litoi abimaka na nini na munoko na ye kaka soki mwasi na nga te vraiment soki tobotaka bana te vraiment me yo ndo nga kozala mwasi na nga mwasi pa remakaka na ye eloko te yo bamama na champion na loba il faut kozala attentive vraiment kozala attentive pourquoi parce que on sait jamais ngai personnellement nazwaka vraiment lesu mwana mosala te pourquoi na koyebisa bino nazwaka mwana mosala nakisangani nazalaka na bonne si je peux dire. Même na Kabinda aussi, il y avait quelqu'un qui était là pour nous aider. Mais, tout au Congo, au Romona, ma kamnabino yanda, batalibanda ba oyeba yango. Pourquoi? Tant waza ko bima. Ko kende peut-être marché ko sala ba achat et tout. Eza na batu mususu, ba nga ko yeba vie ya batu. Quel que soit les prix. Omoni. Bana msala pe baluba mingi. Ndenge nini kuna patron ilele kuto. Si seconde nazo ya boya tiki lingaka mboni kola mesa bimite donc nyonso ya bino ya ndako secret kozalati. Moi je préfère encore que moi na mobali que moi si mais toi tu préfères moi na mobali pas kolinga moi na mobali te ye pas kolinga ton sexe opposé donc voilà un peu mais ils a juste les kambali solo mais l'expérience on ngana zanango ou bien te na zui pourquoi parce que na fandi quand même je peux dire 6 ans en Afrique 3 ans à Kisangani, 2 ans et demi en Angola et puis presque 6 mois en Congo et tout ça les retours au Bercail dans Mboka ya Malili. Donc voilà un peu, donc la vie c'est comme ça, des fois quand ça donne quelque part, pourquoi pas, quand tout le monde a la ouvert de l'esprit et puis moi et mon mari on a le même, tout ça même moral, voilà. Même moral, tout kota zamba, nganaye, donc voilà, on aime la nature, tout l'ingaka vraiment makam presque moko voilà un peu ça nene mobali nazo continuer kobima na mwana msala azobima na mwana msala azobima na mwana msala donc mwana msala komi komona kete mutazo chakali ya bonheur nangeza kaka patron fona sala lulenge na éliminer batoto ya Congo mwana msala ke akoti nganga soki pe nganga soki asombaki mbasu na nzela ngana bino toyebi te ake abwakeli nene mbasu mbaso emonaka te bandi komona mbaso oyo ewumelaka te donc de babwakeli ye mbaso na nde nene akoti na mabele esali 3 semaines kaya pamba donc mbaso babi akaki oyo esalaka motema moto oyo ebomaka oyo ebikisaka te wana abwakeli nene mbaso ntango abwakeli nene mbaso basalisi ezosila te basalisi ezosila te mama nene banoko ya nene famille ya nene balobi te oya biso mwana ya libumu parce que j'ai demandé maman mwana libumu ezani mwana libumu ezali mwana oyo mwasi ya boti pourquoi parce que nene baza ba Congo des tribus Congo mwana libumu donc na pesa exemple ngai naza mwasi mwana ko wuta na libumu na ngai nde bandeko na ngai mibali bakoloba mwana ya libumu mwana ko wuta na libumu ya grand frère nanga par exemple na loba Sylvain Onekanda que je salue na France aza mwana ya Mkongo na tribu Congo donc ba valorisaka plus mwana ya libumu oyo azali mwana ya mwasi pourquoi parce que ngai nde mama ata mobali
mibali on a boti na bango mais ngalo kwa naza mama na bana wana bazo partenir na famille na ngai mais bana ya mikongo o ezali bana ya bandeko ya mibali o ba boti na basi na bango donc lokola kaka mama nda yebaka kolo mwana yango nde ezalaka ndenge wana. Pourquoi? Parce que j'ai pu demander maman quand tu dis mwana ya libumu elakisi nini nda expliquer ngabi ke ngai naza mokongo mwana ngai ya mwasi oyo ngai mwana ya mwasi ya libota ona boti par rapport ya mwana ya mobali oyo bandeko na ngai donc mwana ya libumu oyo ya ngai azo peser plus na libota na ngai et pas bandeko na ngai mibali. Donc c'est un peu ça nde bandeko balobi mwana libumu mwana asungaka toyebi esika pasi euti te famille efandi balobi basolu maboko biso ya ngani toyebi likambo te bango mpe babiki baofanda ndenge wana te basala nini bake kotalisa ntango bamemi mwana na bango bakende kosunga mpo bato basalisaka mbasa onka bango nde bapesaka batoto ya Congo. Mama azosunga nene na mbasa alobiki no mbasa oyo euti mosika te eza kaka na entourage na ye na entourage mwana azonyokoma boye mbasa kaka na entourage donc bato ya pene pene oloba mobali ou bien te mwasi ou bien te boy balobi te balobi kaka euti mosika te bolingi tozongisa yango esika euti balobi moto azali na cause ya mbasi oyo ezongi esika euti batoto ya Congo libota nene ezongisi mbasi. À notre grande surprise bonne nini ya mbasu ebandi mobali ya nene pe likambo ya mbasu ebandi ye na likolo batoto ya Congo lokola ezalaki mbasi moko babi akake oyo ebomaka noki donc mwana mosala donc etravaille tellement noki sikoyo ntango bake baesunga mwana mosala mpe na libota na ye kuna nde fale soki akende koloba soki ndenge nini yango nga na bino toyebi te nde yaki kokomela bafamille ya nene baye koyeba ke non mobali ya nene abimaka na boyi maloba ba promesse ande ko pese yango esala ke boyi amoni ke non moto aza ko intercaler bonheur na bango eza kaka nene yango fale akufa po atikala na libala yango akende ko bwakela nene mbasu famille tant kende ko songa nene lobi ke non moto abwaki mbasu aza na source ya mbasu esala nini ezonga mobali ya nene pe mbasu mwana mosala pe mbasu batoto ya Congo eza mawa pe pasi soki bomoni ngai na yo ata temps ya kobongisa suki na ngai te nazongi kaka na suki na ngai oyo sekufi boye batoto ya Congo parce que nakendai kolela nene nakendai kolela nene na pe voyage ye koya nasali nini nazongi na ngai nene akufaki malgré bameka ekosunga makambo nyonso tume esimbaki te bino mo boyebi bato me babongisaka ngai na mona bango bazaka banganga bao baboka bazaka banganga o mama nasalisaka mbasu yo kosalisa mbasu ndenge nini toboyi te nzambe atiaka badon particulier mais ntango deja moto azoloba ke non mbasu wana euti mosika te euti kaka na entourage ok peut-être révélation je sais pas mais mpona koloba malgré alobaki malgré amonaki nene n'est pas sauvé tokende kotika nene na libita ça fait mal la génération oka oyo ya série 8 akufi atiki bana misatu bana mikie a cause ya nini ya bolingo a cause ya libala a cause ya likambo le msusu bato baomona te ngana mobali na nga tozobunda nde tobunda boye yo yeka ko reveka resika na ngai ya lemso senga na bolamu na malembe lemso mutako ko tikila resika akiloboko la tabana ye nena kufi libota nene balobi bango bakozwa perte te kande mwana na bango akei moto ayebi liwa ya mwana na bango aza na cause ya malheur mbaso wana bazomisaki mobali ya nene batoto ya Congo baza bato toyebi baza bato toyebi pota ya mbaso batoto ya Congo ya mobali ya nene na yebite so na ko expliquer bino ndenge nini bomuna musuni na likolo efungwani ifo akanga foulard te mundi bakitambala mike babandana wana babengaka ifo akanga wana likolo po mo ezati banzinzi otelobi nzambe nanga nini
afandi na matanga. Lelo tozoloba soki nzamba sali grâce te ki mobali anena kufi. Aotika ba ofele. Aotika bana na bana miki à cause ya sentiment ya posa ya nzoto. Batoto ya Congo, oyebi be mobali anene j'ose pas. Je ne crois pas pardon que ce qui a yeba kiki infidélité na yeko ko boma mwasi na ye na ndimita ko ko sala yango. Ezana makambo ebele ezali komema kufa na mabala, kufa na bomo ya bato, surtout infidélité. Batoto ya Congo ko bimana mutu oyo aza proche ya mwasi na yo to proche ya mobali na ezali wa. So lingo sa obanga nzambe te sala ngata musika. Parce que ce que bimina camarade mobile na par exemple moto mobile na yebi et que vous allez sur question moko ya vie ya très important ya zo ne ko se confier na moninga na ye a yebi te que moninga na bimaka na mwasi na ye ya zo moni moninga nzoka moninga zo moni ennemi là sur conseil moko très important moninga ko yeba ko sala nini o te a pese conseil mabe pour sala nini aya e bana ko sala choix mabe. Nenge moko na yo ozobima na camarade ya mwasi na yo ozobima na bonne mais wana eza liwa batoto ya Congo bolingo basakanaka na ngote nena koti na se mabele à cause infidélité mobali na ye lelo mobali wana aza na mbasi ba activité lali presque pourquoi parce que okosala bava et vient ndenge nini bino moko boyebi ba congolais inventaire tango ezosalema te. Je crois que ceux qui aiment ce fonds, ils allaient à 5 000 $. Tant que vous avez besoin de contrôler, tu vois, les fonds, ils allaient à 5 000 $. À cause de l'eau, ceux qui, tu as 15 minutes, à 20 minutes, ils ont problème. Mais ça, on a un cambon sous-sous. Ce côté, les alata, moi, j'ai 20 ans, 25 ans, ça, d'accord. Maintenant, au moins, déjà, papa, il y a plus de 40 ans. Et ça, oh, comment la maîtrise à vie me connaît? S'il pouvait refaire, et ça m'a pourquoi parce que et le quoi sali et ce qui s'y bateau n'y en a qu'aux ongles à la vite mais ce côté le mobile anene oyo ozomona je crois ta soga kokia ko kata maboko na ina makolo pour moi si na zonga il pouvait le faire parce que et comme il est mingai elengi ezali souté pourtant na likolo yako fungwama ifa kanga moi ba fouloir ya miki wana ezali ya couleur noire donc zo mona na bandindi nyoso kaka boy famille nene pe balobi mwana bango okende pertité mwana ya libumu mama nene fo bo mona mama nene ndazolela mwana ya boti na mwana nyonso abi baninga balongola bazemi nga na longola zemi te na boti mwana nga ya mwasi batoto ya Congo tokotika nene na cimetière mama nena olela mwana ye ma copine camarade na ngai soki na présenter na bio mwana ngai bato bandimaka te baninga balongola bazemi abinga quartier seka ngai tshonanga babeta ngai bakata ngai suki soko tali mama nene ndaleli mwana ye batoto ya Congo talobi nzambe na ngai Seigneur sala biso grâce nakufa liwa oyo poninga nakufa liwa muta mokili te po na nketo o motema mabe o na vi moko boye o na kindoki be na nini batoto ya Congo epesi pasi. J'étais tellement paralysée. Au monde ezaka mutu yebaki moninga presque baage moko otali alali na cercueil okima ona pasi mais mokilo eza suna mawati surtout ba congolais na yebite génération na biso to komina motema mabe moko moninga na pasi bozo finga bozo tiola ti meme bembe batoto Congo na frandi na matanga nene ba jeune fille kaka ba génération ba fille kaka ba jeune mama netika ba biso ba ye ba uti kotala bembe bazongi abimi kitoko te ya ebembe ndazolo bembe bimi kitoko te voilà on peut balati
balati si bongisa ta yete bato ta Congo na koko kangote mate na baluki pene na bien ya eza nini oba tibo muninga nae na bato bazali boso ba loba ya ata o kisungisa nyongo eleki na ebembe kotonga ke ebembe bimi kitoko te neno ya mwindo ngolo oyo ngana monaki na kabinda wana. Ce n'est plus la même walali wana. Nzote tongisi maladie, c'est normal à kufia kei. Avant de battre na sacré wana wote sika malili. Donc nzote ezali suna vite bon ezaka sundenge salakate. Yo mutu. Ozala tate kenyam. Webi franchement nako ya to kosolola. Ndenge ni YouTube ko kotisa ba koni fuate belé li felo. Libosa caméra, liboso likola ba vie, bat bazolo ba n'importe quoi. Compassion ezali sauter na mitema ya bato. Bato ta Congo nazaki na matanga ya mato ya madame Mamato. Mama Kapi, natali ba interview et tout. Mais je me suis dit, même si on a 1 million de vies, c'est pas pour me vanter, mais comme même pas la moitié à salaire nangai. Na bande kwa basi na bande kwa mibali. Tout peut arriver dans la vie. J'ai fait l'interview, bato musu walo ba 4 femmes, bato musu walo ba 3 femmes. Mais Mato Samuel a koufé le basi mibali. Moi si na ya bo mwana mama Titi, oyo mokili yebi, ya mibali za mama Kapi. Soki yo yebi kombo ya deuxième femme à part mama Kapi, yaka ko démentir koma kombo. Voilà. Vous voyez, nous voulons salir les gens gratuitement. Et ça, c'est que moi, si à Bruxelles, qu'on a mon bal a été mon bal à bobeti li solote, ou les alim pour la li, les alim kamba passe. Ba otonge bembe, abongite, roba moku tu vois le balati si simbite. Ya. Et ça, nini génération na biso, mawe sili na mitema ya batu. Mouta osala mutu mabe na cause ka moi cheneta mukie. Mouta zui micro na ye a telemisi liboso. So koza na mawa Kapi. Kapi atiki bana wana il faut balia. Maloba nyoso ya mabozo loba. Ero baby c'est la ndeko wana musala. A moins koza na révélation, nzamba révélé que konu fois tel. Omoni matu Samuel wana aza occultisme. Zambe. Amona yo. Mais si c'est pas le cas, ndeko, tout banga nzambe. Maloba nyonso ya mabe otoko yeba ko prononcer ma parole vaine, toko za la juger nango. Ne crois pas parce qu'on a connu foi tinde, tu ne seras pas jugé par tes paroles vaines. Et puis qu'au cas moi, na bato bazali soi-disant ba chrétien, au mona ba publication, na ba titre. Bato to ya Congo. Ko Bible lobi esengozaka na lola tango mutu moko ayambaka Yesu. Tolobango YouTube des églises qui veut dire, cela veut dire que il y a aussi des bébés spirituels. Oya okoka ko digérer tes informations ko pesaye. Akoba te ya solo. Bato baza bato akisi. Attention mon frère, attention ma sœur. Sentiment ba vie ko saoté. Attention, donc vous allez vraiment juger. Parce que, epeseli ya sangona yo, est-ce que vous allez approcher bateau, pembe ni nzambe, ou bien vous allez éloigner bateau na nzambe? Demande-toi la question un peu. Demande-toi un peu la question. Demande-toi. Donc, otali, nene mwasi kitoko, mindo angolo. Mwasi. Ba otonga ye abongi te voilà ngutu balati esimbi te tozo mona moto ye vraiment que Dieu nous fasse grâce. Génération moko na oyeba te nete soki eza génération Android ou bien tes Bluetooth, je sais pas, je me demande vraiment eza nini ba comportement na biso tozali sou na mawate, on se permet de dire tout sauf rien. Tous autres la même bébé. Papa bato ta Congo nena kufaki.
mobali anene atikali na mbaso na bana misato. Bon pe sika kendaki kuna azwaki ya ye mbaso. Mais suite na ye bato ba yebite. Baleli nene na ndako na ye ya libala. Mokile kamwe ndenge nini infidélité ya mobali koti mwasi na nini kasi ya mabele. Je vous dis moi mobali wana Nzambe a intervenir pourquoi parce que ezalaki koloka ya polele boye. Bible lobi baloba mabe kati na bakuta te ou bien la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais ouais eza na cause mwana bata koti mabele à cause na yo. Tu crois vraiment ce qui Nzambe wana ye moka telemi pa songa yo te yo omona bomengo omona bomengo te franchement soko linko banga Nzambe te soko sala kindumba sala musika na bino batoyo oyebi kaza na mwasi ayebi koza na mobali na ye mozo déranger ya yo kolinga basala bongo lo ya nature eza na makasi te c'est pas difficile c'est même pas et lo kolinga basala te ko sala moninga te c'est tout batoto ya Congo tukenda kotika nene tutiki nene nena kufi à cause de l'amsou ya choix salaki na vie à cause ya na yebite mais elobi mama na ye soki alingaki mobali mosusu le mosusu alingaka kufa te wana ekomi bata mokili Nzambe kanda yebi mama na yaki kopartage na bino ke boya bomi patronne na ye à cause ya infidélité ya mobali mwana musala tellement maloba sokala ya mobali kete soki kaka moi soki vraiment moi sinangate mbele soki vraiment moi sinangate elakisi nini donc soki moi sinangai poka kazali soka zalaki te mais yo opesa mutu fait vert ya kosala moi sino mabe eloko nini yango yozwaka kuna te soki le msu basali yo babiloka pauvre père yebisa madame ke non mama kuna penza na lie lubu meka kosala ka boyi elekaka nango hein. Dans les mariages, hypocrisie, il ne faut pas les avoir. Et les kaka. Les loto, le banana koufi atiri banaï. Mobala nena sa nambas. Na robonde la nzambe. Kinza basa la grâce. Oui, bi mon bayana. À côté, il y a fidèle. Plus que même, il y a nzambe. Parce que Bible lobi, Bible était. Bato balubaka conséquence. Et qu'on jara mieux que conseil. Lui, il est mieux corrigé. Azana douleur moko na likolo na ya situation na ya passe na ya makamnyos vous avez pas l'idée nzamba sala ngolo yo yo zui ngolo grâce à kolanda diki na TV partager c'est pas pour rien to ya ka to seka to lo makam n'importe quoi ici na diki na TV to kopesa na conseil oye ko songa ngai na yo pour éviter les pires dans l'avenir. Mon bal a nene karando qui t'a pantalon quand ça ezaka kelengi peut-être ndenga misana. Mais ayeba kita koko ya na maboka mwana mwaso peut-être a mutema mabe o ya linga zo esika na tout prix. Voilà un peu. Nzamba sala biso grâce. Mbote na batnyo so balandi ngai bagoro biso. Biso la nene. J'ai pas eu le courage de rebeta moi depuis Kinshasa. Vraiment ya bomoninga na zongi. Suki yo depuis Kinshasa na zongi nango. Parce que tant et combat qui tellement mon poussé n'a pas course n'a pas ma cambre belé fallait quoi arranger et ça là que j'avais plus le temps de faire ce que plus trisser les sous vraiment ma wape passe na mutema nena tika kibiso nzamba songa biso tokuta nimbala sima daba numéro mon souci ya kafo ceux qui n'ont s'abonner na Dikina TV s'abonner s'il vous plaît c'est votre façon ya ko soutenir ngai objectif 1000 abonnés aimer et partager surtout nanzela partage ndé memela ngai plus abonnés bienvenue na abonné nyonso sika c'était la vôtre la championne autrement Dikina donné Kandono tete la Kema Fumbe en direct de la Suède bye bye.